Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. De retour grâce Luzolo na baby la donja. Couple Luzolo toujours et encore. Balobaka bongo couple moko kitoko bazana bango kitoko babimi pe kitoko makasi na photo bandeko. Ezala nde bongo boende tulingaka. Bakendaki penza visite na bango na hôpital ya mama emu. Ba video nango ezalaki kitoko, bazalaki na bango na esengo makasi bandeko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na mimeli bino grâce Luzolo na baby la donja. Nini ozoleka entre bango oyo mibale. Avant to kota na moi analyse na biso ya lelo, moi information na biso ya kitoko ya lelo bandeko. Na osenga nanu na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne abatoli, chaîne moko ya ba conseil pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Balovachou boza wapi. C'est le moment. Bozwa bakiti balovachou. Balobi makambo kotoyo eza ya kobeba. Makambo indi balobi soki indi indaka nango kaka mabe makasi. Bozwa bakiti bandeko balovachou nyonso. Bozwa bakiti na bino na système moko ya bien. Bovandaka. Botia mwa mai pembeni. Botia mwa soki sucré, soki jus, soki nini obokolinga komela. Botia na bino pembeni. De l'autre côté, mwa eloko ya kolia. Tala kaka journée ici e bandi. Donc, ezalaka bien. Ozana mwa eloko ozoliaka, ozomelaka. Côté mosusu pe ozolandaka na yo. Étoiline Inès TV na système moko ya otolobaka toujours et encore tokos makasi. Bandeko internet ezalaki ya koningana. Batu babando tuna. Sikoyo ndenge zaboye. Depuis baby la donja azonga kamba. Depuis azalaki ya kosilika. Nanu tomona grâce Luzolo te kokendo tala baby la donja. Est-ce que basololaka kaka to basololaka na bango te? Bandeko mituna ezaki ebele. Ebele kutu babando tuna. Sikoye grâce Luzolo na baby la donja bazala kaka mwasi na mobali to eza ndenge nini. Mituna kaya batu. Mituna na biso te bandeko. Yango lelo toye komemela bino grâce Luzolo na baby la donja. Bomoni bino moko. Bomoni penza bandeko ya koloba eza lisusu te. Eza nango lisusu te. Bango nyonso mibale bazwaki na bango programme bakendo sala visite na hôpital ya mama emu. Bakendaki kotala batu o bazobela. Bino moko boyebi ezalaka na batu mosusu ba famille na bango esi esondola bango na ba hôpitaux. Sikoyo neti ba visite a bongo ezalaka ba visite moko omona batu mosusu o basi basondola bango na ba hôpital. Donc ba se sentir que non toza lisusu na famille. Esalaka vraiment kitoko makasi. Sikoyo grâce Luzolo na baby la donja ba se décidaki balobi te tokende. Bango nyonso mibale nzela.
siko ebele ya bato bando kanisa ke non bao mibale basololaka na bango te depuis ba makambo wana ya love story basololaka lisusu te. Bandeko ba preuve à l'appui yango yo. Baby Ladonja azalaka na ye na problème ata moko te envers Grace Luzolo. Quand ndenge tolandaki ba live na ye, en tout cas akendaki na kamba kosambela kosenga bolimbisi epai ya nzambe ya tata Simon Kimbangu. Akendo senga ba bolimbisi azongela na ye makambo ya nzambe quand ndenge ezalaka. Siko bolimbisi wana asengaki yango epai ya nzambe pe na façon ya kotambola na ye il fallait batu mosusu o peut-être asilikeleki bango que non batu o na kosolisa bango lisusu te batu o basalaki nga mabe. Mais après avoir ko se repentir en tout cas afongolaki na ye motema batu o nyonso basalaki mabe to batu o nyonso abandaki kosolisa lisusu te. Après kosenga ba bolimbisi na ye en tout cas arrangeaki na ye makambo nyonso. A changé ki penza makambo nyonso makasi mais koloba ke non Grace Luzolo na Baby Ladonja bazongani to balingi bazala mwasi na mobali. En tout cas je ne pense pas que ezaki bo mwasi na mobali. Je ne pense pas ezaki nango ka visite à moins que soki bango moko balobi ke non c'est vrai toza mwasi na mobali mais nanu ba confirma yango te. To nanu baloba te ke non bandenge za boye to kozongela ba makambo na biso ya ba love story te penza ya lelo nga selon pe source d'information na biso ezalaki nango ka visite simple quand ndenge ba collègue batambolaka se connecter to ko se concentrer ko loba ke non to kende na biso ko sala visite epai ya muntu tel. Pona Baby Ladonja a gardé kibo ennemi entre ye na Grace Luzolo. En tout cas ye moko Baby Ladonja azalaka na ye na temps wana te. Yango bomona kata batu mosusu ba finga kaye jamais ayaka pona ko répondre bango te. To que non ndenge za boye za na comédienne moko boye alobaki boye pona Baby. En tout cas boko yoka Baby Ladonja te azala na ye na ba comportement bongo te. Yango penza kendaki na visite ezaki kaka entre collègue na collègue to kende kaka visite na biso mais koloba te ke non mwasi na mobali te bandeko bazana bango mwasi na mobali te ata ba love story ba bando sala ezalaki na bango kaka ba show ba émission kan ndenge ezalaka mutu nyonso to na ba YouTube oyo aluka biloko na ya kosala omona batu mosusu Nzambe asali ye grâce asali aki ngolu to atangaki ba makambo kolamba mona batu mosusu afongoli na ye chaîne akomi na ye kolamba azotiaka na chaîne na ye batu mosusu pe omona atangaki soki mwa makambo moko boye so biloko ya maquillage amoni keno comme nazana mwa expérience na nga na biloko ya maquillage na sunga pe batu mosusu le bakendaka ko dépenser ba mbongo na ba école na fongola nanga chaîne nanga comme ça na chaîne nanga na ko bando apprendre batu koma ko sala ka ba make-up mona pe mutu mosusu afongoli chaîne na ye akomi ko sala bongo siko pona Baby Ladonja pe ezaki nde idée tango afongola ki chaîne na ye alobi te fona luka mwa émission moko oyo ko bando sala ke non batu ba otala kabiso batu bazo sepelaka yango batiaki love story wana donc ezaki na ye kaka pona ko sepelisa batu mais la plupart de gens bazwaki yango que non Baby Ladonja na Grace Luzolo bazalaka nde mwasi na mobali en réalité et pourtant ce n'est pas ça bandeko bazalaka na bango mwasi na mobali te ezaka ki collègue ezaka ki camaraderie kandenge ezalaka batu nyonso to toyebi ki eza na batu mosusu na misala omona mutu mosusu aza na ami na ye alobi ki openza camarade basololaka bayokanaka bien makasi donc ya bango pe eza mwa bongo et puis Grace Luzolo azalaka mpe mobali moko azalaka mwa social asololaka na batu nyonso tu asololaka vraiment na batu nyonso tu yango na osengaka na balova shoot toyebi ki na moment oyo la plupart ya balova chou bazaki ko silekela Grace Luzolo pas possible et pourquoi
yango baby azoyoka bien te likolo ya Grâce Luzolo. Ba mosusu kutu na chaîne ya Grâce Luzolo bakendaki na bango ko se désabonner. Yango tosengi na bino ba lova show ba nyonso bolingaka penza Baby Ladonja. Bino moko bomoni Baby Ladonja aza na ye na terme kitoko na Grâce Luzolo. Bazo sololaka. Babenganaka. Basololaka na bango kitoko penza makasi. Yango tosengi na bino bandeko na nga. Place nyonso bolanda biso. Bino bo se désabona déjà na nini. Chaîne ya Grâce Luzolo. En tout cas bokende bozonga. Bokende ko s'abonner bandeko. Ba o nyonso peut-être babando finga Grâce Luzolo. Yango na koyebisa bino kaka ke no botika finga Grâce Luzolo. Grâce Luzolo na Baby Ladonja batikala kozala mwasi na mobali te. Bazalaki na bango ka ba collègue ti lelo. Bazalaka ka ba collègue. Bomoni ba makambo tolobaka non Baby Ladonja mwasi ya Grâce Luzolo to kanga ne banzela mosusu. Baby azana est trop jeune. Azala na posa ya mobali ya kobala ye. Sikoyo soki ba rumeur oyo eko continuer kaka kotambola kana ba réseaux sociaux. Ebele ya batu surtout ya mibali peut-être ba o bazalaka na moi rêve ya okendo bala Baby Ladonja. Omona ozala moi pasi. Ba obando kanisa que non grâce Baby Ladonja zalaka nde mwasi ya Grâce Luzolo. Et pourtant ce n'est pas ça. Et pourtant eza nango bongo te. Eza nango bongo te. Alors totika babiloba loba na biso oyo ke non Grâce Luzolo na Baby Ladonja bazalaka mwasi na mobali te. Baza na bango mwasi na mobali te. Bazaka ba camarade, bazaka ba collègue ya pamba. Bayebana na bango na banzilaka ya ba théâtre ndenge ezalaka. Tomona kata na ba Nigeria. Ba Nigérien bazalaka nde nini? Omona soki mutu oyo en tout cas ba mimesani na o mingi makasi basololaka bakomi ba pire. Mais jamais toya toloba que non batu o mibale bazala mwasi na mobali te. Je ne sais pas parce que ezalaka ba Nigérien. Sopo na biso po na communauté na biso soki tomoni ka mwasi na mobali bakomi kosolola mbala moko tokomi kokotisa que non baza mwasi na mobali te bandeko. Tolobaka bongo te. Baby Ladonja azalaka mwasi ya Grâce Luzolo te. Soki lelo peut-être balobi ke no to balana. Bandeko ekoyeba na mokili mobimba ke no babalani. Mais soki nanu libala eza te tokobenga bango mwasi na mobali te. Et puis Baby ndenge azalaka bongo. Jamais aya ko confirmer na biso que non ndenge bozomona nga boye nazalaka mwasi ya Grâce Luzolo te. A confirma yango te to aloba yango te. To Grâce Luzolo aloba ke non ndenge bomona kanga awa nazalaka mobali ya Baby Ladonja te. To yoka yango te bandeko. Sikoyo biso mosala na biso ezala teke to tia maloba place moninga tia aloba ki na ete. To tia maloba na biso te. To loba o penza que non c'est vrai aloba ki. Wana tokoya pe to confirmer mais soki moninga aloba ki na ete to ya ko confirmer na biso te. Lelo ezalaki ka visite. Bakendaki ko visiter batu o bazobela. Il y a pas longtemps d'ailleurs, Grâce Luzolo akendaki pe orphelinat na jour anniversaire na ye. Otomona ka ebele ya bato mona jour anniversaire na ye en tout cas alingi atumba mboka. Akobimisa bambongo nyonso tu o ezalaki nango. Nyonso na oyo ezalaki ya ba projet asomba soki nini jour anniversaire faut bato nyonso bayeba. Akokota babar na babar. Akosomba masanga nde masanga. Jo wana basi kutu koloba te. Omona bato mosusu bazolekisa bambongo ka bongo. Mais pour na Grâce Luzolo jour anniversaire na ye alobaki que non aza orphelin de mère. Akende pe na orphelinat kotala ba orphelin mosusu ba oyo baza lisusu na ba parents na bango te. Akendo tala bango akendo visiter bango akendo pesa bango moi quelque chose. En tout cas, ezalaki journée moko kitoko. Kitoko vraiment ye moko alobaki ke eza journée moko oyo nanu eleka na vie na yete. Donc esengo penza oyo amonaki jour wana ezalaki tellement kitoko. Ezalaki tellement kitoko.
ba initiative ya bongo bandeko ezalaka biloko moko ya ko encourager mingi makasi. Ezalaka bien ozolia na bandeko mosusu. Pas que non ozui mwa mbongo ozozela non na ko aider ba orphelin to na okende na ba hôpitaux tango kaka na kozala soki na ba million te. Kamuke o nzamba azopesa yo kanisa pe bandeko mosusu ba o bazozanga lelo tozana ba veuve baza mokili mobimba ebele tozana ba orphelin ebele okoki pe kovanda bolobi ke non moi oyo penza na bimisata moi quelque chose na kendo tala ba orphelin na kendo tala ba veuve na kende na ba hôpitaux kotala ta kotambola ata kopesa ko contribuer na moi quelque chose nzambe akomona yo nzambe pe akopambola yo. En tout cas, initiative oyo ya grâce luzolo na baby la donja de mon côté na sepeli na yango kitoko. Bo continuer ka bongo bandeko na ngai, bo continuer ka bongo ba comédien na biso, bo continuer ka bongo ba star na biso bo aider tolingaka. L'union fait la force. Ata soki bato balobi ke non bozala mwasi na mobali mais bino moko boyebi. Boyebi na bino ke bozala na bino mwasi na mobali te. Bozalaka na bino kaka ba collègue. Donc bo continuer na bino soki mosala soki to nini esengeli ke non il faut bozalaka ensemble. En tout cas bolanda bilanda landa ya batu te to biyoka yoka ya batu te. Tolela bino mingi makasi ata soki tobengaka bino kaka couple luzolo eza ko benga kaka ya love story yango tobengaka. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na suka ya moi partage na biso ya lelo. Kandenge to mesani bandeko, botia moi ba j'aime, botia moi ba commentaire moko ya kitoko, bosala pe partage na système ya oyo tolobaka chaque jour. Tokos makasi. Bye bye la fa.